Amen. Samba pambola. Isoto yambi o na esengo yambi mama yambi Kasivie na natonya wana posa bolingo Babenike balobinga no tobetatu na planète Vénus Mars pe Jupiter Ousmane baba tata bande ko bana mikolo pe baleki boy baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka na te boya ebele ngaja na sina s'abonner boya ebele bobuka na te to sengi bato ba s'abonner ya mingi. Vous avez bien vraiment l'émission Oyo, Steve TV officielle. L'émission Oyo, il y aura mini handicapé. L'émission Oyo, ça va nouvelle mini handicapé. L'émission Oyo, ils ont valorisé vraiment les personnes avec handicap à la RDC, particulièrement ici à Kinshasa. Alors ça, j'aimerais bien avant déjà que l'émission passée que Maman Emilia a à Kinshasa. Alors chose faite, Maman Emilia déjà à Kinshasa depuis quelques jours de gens à cette journée à Kinshasa. Alors le lot avec une initiative bongo, il y a quoi handicapé nyonso, Oyo bazali, il y a Asbel Maman Sylvie Lukeba, les gens handicapés, il y a Asbel Bolingo et Maman Maria, on est ensemble. Bientôt déjà, tous ensemble bango et puis même il y a quelques heures de gens. Awa matongé pour ayamba bande connaît handicapé oya mona kaka na partie YouTube oya kaka na samba yo avec le à vivre na bango ba ça et lubu ensemble va manger ensemble ba fêter ensemble le ngona bande connaît handicapé na cadeau muke memeli bango ba partager vraiment c'est ngoma kasi c'est ngoma maman Emilia amaka ba image tout ça ka ba émission de ça ka be tout ça toujours mbela na biso à chaque moment chaque fois sur ça émission handicapé alors hier ki mbela wana a sepek ne loko wana initiative tout ça c'est blague non ma casse des qui vraiment mon cano à Kita avec Kinshasa particulièrement juste pour les handicapés à Sona Bango alors basé belete bon yo posa kuna tu as des opportunités tu as tout alors ni empêcher ça sont handicapés mais qui non ça notre bien handicapé maman Emilia Sali maman Emilia nzama pambola place aux alliés ça pambola on a oyo comme initiative oyo vraiment on est toujours en contact et en collaboration de maman Sylvie c'est conseil avec handicap yo ça valide ya ça valide maman Emilia ça valide tu vois il y a quand même pas sur handicapé il mon handicapé bon yo muto za opportunité surtout wana encore ça ni pour handicapé alors ils amala mingi vraiment tout ça que le chaque fois ba art bo posaka oyo ils amalarme ko soutenir ko benga pe sur le terrain au monde pas mi ko ka matoyi après simba on est pour contribution handicapé après simba pour ko handicapé mais yo mo ce que sur le terrain au moni au vivre ngo ils amalarme
Ezaka madame. Alors vraiment, merci beaucoup vraiment à maman Emile au sali bientôt tous ensemble, dans handicapé surtout, on lié ensemble, moi cadeau meli bango vraiment. Alors toi on a triple option BK. Pour bien que même il a soutenu par une personne, faut marier. Et puis ensemble na homme ne besoin qui initiative wana papa John. Vraiment yango ba toujours soko zuma sa malamu au monde abonné na vie na yo pe. Et puis so zube so mobile malamu yo pe moi c'est au monde abonné na vie na yo. Alors ba kutani ba mi ba malamu ba sa eloko oyo pour ba handicapé. Handicapé ça ndeko na été. Ata moi na été. Ata bato amona yo kaka na sango. Mais il n'a pas John ba kiti avant Kinshasa juste pour être handicapé. Vraiment merci na couple papa John na maman Emilia. Na oyo boko sala pena oyo ni bosala penza na asi oyo kamite boko poser nango awa ensemble toza a biso moko te je pense bien que toza na comité mobimba to na triple option za awa ensemble peso na ba représentant ya Sylvie Lukeba TV et Asbel ya maman Sylvie Lukeba bon handicapé bazapi awa to pena cordon déjà za awa na ambassadeur Jean c'est-à-dire que toute délégation ya maman Sylvie pe Kinshasa awa bazali na biso bato auto travail awa toza a poto yamba délégation ya papa John maman Emilia o ba uti bongo qu'il y a poto mais ba kuta bande ko na biso handicapé alors to awa to passer moment qui to ba mangé mboule beta ki makasi depuis 5h ba 10h mboule beti fort mais le matin empêché programme na biso to toujours awa to continuer programme na biso ensemble S'abonner à la grâce divine TV. Yo ligno, kozala à la page. S'abonner à la grâce divine TV. Oh, la grâce divine TV. Abonnez-vous massivement bande konangaye. La chaîne qui est difficile. Abonnez-vous massivement à la chaîne qui est diffusée. Recevoir l'information. La grâce divine. La grâce divine. Aïe. Damaris, c'est la grâce divine. Miraculena Danaël, la Maris, la grâce divine, chaîne Moro qui toque, aux autres Alisa Biso Makambo Pelé, Olingo Ekola Bolam, la recette, s'abonner à Damaris, la grâce divine, au monde à la recette, Yamalunga, et à Solo, aïe, 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 la grâce divine. La grâce divine, Damaris. Non, ça déjà que d'autres ça la maman est le bout spécial. Le bout ma casse vraiment et là sur ma barbecue mais barbecue bloque mine d'été. Nous on pas de barbecue, on ma tige, moi cuisine, moi non nous biso barbecue africain. Maman m'a rebête les biso barbecue africain, les barbecue ni voilà. Vraiment ensemble avec les handicapés, baza awa na masimani mba place oyo ba koyamba bango vraiment pas maman Emilia na papa John. Mamba outil qui a poto parce que initiative sur bien Kinshasa awa ba route ba handicapé nyonso il y a tous les couches c'est-à-dire il y a Asbel et Belé au bas Kinshasa awa tu vois que un entrepreneur vivre vraiment l'amour il faut toujours na opportunité moko boyona ti na ma occasion moko boyona pour ba kuta vraiment ba sola ayoka ba posa ba handicapé ezanini ba difficulté ba handicapé ezanini et puis ni ba ko penser ko ça là mingi bazan ba tala mais ba avoir opportunité wana te donc c'est un peu ça ah tozawa ah tozan katia cuisine ya maman Marie maman Marie mingi ba yebi moi sa coach présidente ya Asbel Bolingo yende mituza ensemble awa ya de Asbel maman Sylvie Lukeba na Asbel Bolingo nde maman Mina papa John Boyamba lelo alors maman Marie oui papa awa kimbela ke ba délégation ya poto ba koya ko tabno bandika pesa ki on ndenge numéro
Vraiment, merci beaucoup, papa et journaliste. Nazana esengo makasi vraiment. Donc, namoni baporte bandi ko fungwama. Nayoka kesengo makasi bandi ko na biso ba uti poto batupo basungaka mama Sylvie non tomona kaka na bilili biso photo kita sur place tomona vie bandi ko na biso ba menaka tomona ndenge ni bandi ko na biso basala bilubu wana kitoko total na TV lelo tongi tomona ngo oui mkolango pe koki na sir bino mo bomoni to sala lelo vraiment tozana lubu spécial tozolamba musaka na kosala nyamazamba na musaka na ngai na si bomoni tozo dongola tozana ko dongola ngo mbila eza na moto nyama yango wana na tema ipo elimba donc bokomona bino moko ndenge ekoleka pe bandeko na biso bakomona vraiment comment ba maman handicapé basala pe musala po eza bato ebele ba négliger na bala mwasi handicapé est-ce que mwasi handicapé alambaka mais lelo bakomona ke ba maman ba handicapé basi ya ba handicapé balamba koleka kutu lisusu même muto azana makolo même mibale je crois bien même maman na biso ya poto na ngina lo bebele belé te mais ye ata la vraiment et puis ye moko a juger vraiment ta vraiment ke ndenge ba handicapé bazaela kapé alors, je pense que le délégation peut handicapé mingi awa. Il y a moi mini réception encore et ça on a mis plus ou moins 20 handicapés. Oh maman Emilia papa John basengaki beaucoup tana bango. Bossa ki ndenge nini pour handicapé wana pe boss organiser ndenge nini pour bango. Bon oui, awa na kolo batuzani na deux associations bolingona association ya mama na biso mama Sylvie Lukeba donc to sangani biso nyonso d'abord tozaka eloko moko parce que ceux qui kuna baza na manifestation ba benga pe biso parce que tozana manifestation to benga bango lelo eza moi réception moko eza un peu spécial donc ba maman baza wa na faire donc to ko za 25 maman ou toza awana bolingo na mama Sylvie Lukeba nasi boromona bango lokwa tozana na ko préparer ba maman bazali banda tozo bongisa po ba kota nasi boromona arriver ba maman de ba kota nde ba vanda ndenge manifestation na biso koleka je crois bien que koleka na malamu vraiment mais je pense bien au pour la première fois j'espère bien ou pour d'abord ça lango déjà non to sala be mission embelé to sala na biso be mission façon ya koyamba handicapé ensemble na mutu moko délégation ya poto c'est la première fois sauf c'est la première fois message nous lancer pas batum sous batike na poto kono ba rien qui ça oui donc lelo émission to sala donc ils ont maintenant non le besoin spécial parce que to yambi vraiment mpaya o ya lungu vraiment na mikili ya poto ay kotala vraiment ay ba réalité ya vie ya ba maman personne pas avec handicapé de ba vivant lelo ils ont bala liboso. Alors pour nanga na koloba ezala mbala sukate mais ezala komoko e continuaka ba mama pe batikali na poto na ba Londres na Paris do bamboka nyonso mikila poto na benga bango baza pe na motema o ninge mama na biso alungwe afuti ba bien na ayekaka pour na a vivre pe ba réalité oyo ba mama handicapé nde ba vivre na Kinshasa donc na sir na sima mama ba mama pe belé ya malamu nzamba osima mitema na bango ba oya donc ils en ngelo moko e continuer kaka Musaka première fois basa ilubo Musaka depuis na ça ilubu ba yebi mingi non be Musaka te mais maman Marie ouais Musaka nani ya mazamba na ngaingashi mingi babanga rango kolamba ngombe yo ouais modèle nini et puis bato ba uta poto na ba ne passe pas ko fiba misapi ya dega pour ne bien ko kolamba sakanité bon papa ngala loba mingi tenga linga ka action ba moko donc na pesa bango vraiment donc na lobebele te mais bango ndesko ba loba na compte na ngai balia na bango mais ba ole lelo atena éviter ba sepela kaka vraiment donc ba sepela makasi donc na esi ba kosenga ngo lisusu et surtout ba maman na ngai ya poto na ebike lelo elubu bango ba olia ba osenga bis encore bis encore triple option BK Belon Kwalama toza awa journée moko spéciale malgré la pluie vraiment et dérangé biso toute la nuit jusqu'à le matin quand même to arriver au banda programme na biso mokolo malelo maman Marie Ayamba les handicapés awa couple John papa John na maman Emily vraiment Emilia vraiment to sepeli maman Sylvie un peu si on botte place aux alliés maman vraiment botte place aux alliés yo venons à mon idéologie quoi na bi que so zaka bana ko yemba ko ba tchala mwana mbosa mglo minene vraiment ba initiative aux anango moko zaka ya yo ko tom sous des alaka alors yo moni lo ka boye
maman papa John na maman Emilia bazwa ki initiative eloko basoya maman Sylvia sona triple option beka o peza représentateur ba bilom susu awa pena cordon ya asbel naye o peza libanda na ambassadeur Jean-Pi to sa maman to ele kamala maman Sylvia soza kuna merci na nyoso dans la collaboration au toza nango et puis to suivre émission Oyo et le bout jusqu'à la fin et vous passez à mission sur le thème qui toko que monsieur sur le makana saka popo popo zaka bebo olingi ko yekola elubu s'abonner à la grâce divine TV yo olingi kozala à la page s'abonner à la grâce divine TV. Oh, la grâce divine TV. Abonnez-vous massivement avant de Konangaye. La chaîne qui est difficile. Oh lo 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 lo. Abonnez-vous massivement avant de Konangaye. La chaîne qui est difficile. Comme je vous disais avant déjà qu'il y a déjà une place au papa John et maman Emilienne, handicapés de différents côtés au côté de la bango mukomalelo. Surtout déjà bien accueillir déjà avant de la bango. Donc quelques minutes déjà maman Emilienne na papa John na délégation bango surtout quoi déjà awa na lié rencontre. Je pense bien tout le monde déjà banderole déjà maman Sylvie Luke ba handicapé Asbel naé na Asbel bolingo bongo ba invité banderole handicapé ba la rencontre ensemble de maman Emilienne et papa John ba partager quelque chose ensemble na cadeau quelque chose au même les bango. Alors on dit toujours que banderonabiso ou bandabiso na mikili ya poto ya botaka bémission ou handicapé bo ignorant ngoté bo ignorant ngoté bo soutenir toujours bango parce que ça déjà force na bango personnel. Alors ce que bino bo sungi bango et aux amala mon mingi vraiment to sepeli ma case la présence autour nous ça qui déjà bien avant déjà que maman Emilia papa John bakoya à Kinshasa bata handicapé et chose dites chose faites ba déjà à Kinshasa bientôt déjà tout le monde déjà raconte na bango puis entraîne na bango awa na kati handicapé place bazali on est parti, je parti à Bandégoso handicapé, place Vandaki, à parti à Maléo, à parti quand maman Marie Azolamba, alors ça Moussaka Nae, Nanya Mazamba, accompagnant Ngana Kati. Alors, vous madame Moussaka Ndingi a déjà, ils ont somme ma casse. Alors, maman Marie, à ton dernier niveau, déjà, c'est concerne Marambarolia. Bon, tu comme Asko, Nazo, Moussaka Nange Toki, Nazo Chabilo Konakati. Nazo Chaba Bepis Nakati à Moussaka Nangai. Après les pistes, on a 5 minutes, les pistes et baluka bien. Après on a changa ingai nanga, ya pour ça na uzu filminga ingai te. Après ko biloko suli sangani, na kozwa ngai ngai na kotia na kati. Après nyama zamba nanga pesa déjà préparé, si na tokisaki bien, nde na kotia na kati. Donc dans 30 minutes, et robela déjà donc batu baolia. Dans 30 minutes déjà, déjà prête déjà. Alors, on rappelle que le conseil de Moussaka na Katsuana. Moussaka na lelo, ils ont préparé donc Moussaka na sibi mo boyebi bande konanga ta bazan poto bayebi Moussaka to sala ngona mbila. Na tuti mbila nanga esili na sali bati nanga mbila na tina moto etoki na salelaki céleri, na saleli feuille, na saleli céleri, na saleli comment aubergine,
nasaleli elengi naza na elengi naza na marinade donc sauce na ngai esalamaki na biloko wana soki otie mwa nyama zamba deja na kati deja bamso nyama zamba ezala makasi ezwaka batemps ebele yo soki otie deja na kati deja ekoza combien de heures to combien de minutes mpo ebela nyama zamba ezalaki déjà préparé si natiaki mai ya moto nasisi kotia mai ya moto natokisi yango mpona elemba donc bakoki kolia yango makasi te nayesi bozomona awa nyama zamba nauti kotokisa yango eza déjà prête soki ebeli kaka mbala moko natie na kati. Triple option, maman Sylvie, place à en Allemagne, papa, maman Tété, maman Élisée Massemo, maman d'amour, maman Blandine Machanga, Bozakuna Yokozakuna à Paris, besoin d'habiter déjà, maman Mami Kitoko à Paris, besoin d'habiter en direct déjà à Kinshasa, place Oyo, maman Emilienne. Ayambi handicapé et association Maman Sylvie. Je pense que tout le monde a déjà et belé vraiment. Et ça c'est un mingi pour na bino peut aux na poto kuno na Paris, na Allemagne, na Belgique, au Canada. Ce qu'on savait pas art ça pour na handicapé ba robot ça na hotel. Alors Jéza bien arrivé na bango. En sommet délégation nous surtout nous ça qui na deux émissions biso qui a une délégation na et maman papa John na maman Emilia de bailler kotika moi quelque chose oyo pour des handicapés na signe d'amour signe de fraternité pour être là ça bolingo oyo zango apportera vraiment au cœur pour les handicapés. Donc il est à Canada et à Kinshasa pour montrer bango bolingo wana za nango ba bona musika moi ba mina ba TV na ba YouTube ba lemora sepela qui ensemble na quelque chose oyo ay ba ndeko na bongo handicapés ensemble ba fêter moi tango oyo malamu. Moi déjà biloko ezo qui quelque chose à memeli bango pour na bango nyon surtout baza 4 déjà pas surtout moins des images na 4 ne bazali moi ebele oyo ba benga ki mo kolma lelo avant d'ailleurs toujours déjà que moi ambiance amuke de libanda awa na mer ba photo comme déjà vraiment ambiance amuke eza awa et puis simbote mingi vraiment na triple option d'être za toujours naé mingi personne maman Sylvie Lukeba et puis simbote mingi vraiment à vous au botikali on a initiative comme ça la même art proposé pour les handicapés que hésiter que décourager vient le faire bazawana bras ouverts pour ba mbabino malamu. Bonsoir. Ce pays de l'année, il y a moins de chaleur, voilà, c'est bon déjà. Là déjà, il y a 5 ans. Bien que ma soeur n'a moi, j'ai moins retard à ma casse par rapport au climat. Donc, merci beaucoup pour notre papa Nabiso. Parce que moi, je suis monté pour que tous Nabiso ensemble. Bon, pour nous, mais avant, nous surtout. Merci pour Sankolo pour faire sali grâce que nous ça c'est faire déplacer nos musiques à Yakumanakinia et puis tous ensemble. Sans plus tarder, la chante et puis la chrétienne moi de Samba Mouké pour introduire. Éternel Dieu des armées, te péché merci pour cette institution sous la tombe la pourquoi alléluia sur Massia. La tiki de la sur la sia le boko na o nyonso to sur la participation au insister biso du début jusqu'à la fin et compréhension inutile soit place na kombo na Christ. Yango to bi merci Seigneur Jésus. Merci. Papa na maman bauti musika makasi. Donc mboka ba uti na biso to la air moroté. Parce que na France, na Belgique air moroté comme air moroté. Mais bango attaque le petit tomate comme air moroté. 6 heures. Non, il y a air. 5 heures. 5 heures. Donc, on a raté. Madame Sika Makasi.
azape moko ya association ya Azim aza membre d'honneur osungaka makasi na oyo etali baaction tosalaka mais lokola kanaki aya ye moko abi te asangana na baninga oyo bazalaka na oyo basalaka action mingi na association koya ye donc nauti koyebisa pour coach libanda lobi arabelinga bicordon est ce que kuna wambesili parce que donc on dirait avant banda kosala makambo nini mosusu alingaki nanamona bino alia na bino aswala na bino après akomi kimia abandi kosala makambo nini na Canada, précisément à Montréal. Donc, avant Naïa, comme Naïba qui déjà que les 9 mai, donc, parce que pendant le 9 mai, ils ont fait des mères. Oui, ils ont fait des mères. Donc, Yango, on s'en va toucher à Kingaïpe, Naïa, kokabola na ba maman oyo dokolat sa ba maman voilà voilà ya mona yaki pona latsa ba maman moi il va mukepe à papa et puis tu évolues mon mukepe mingi ya koloba te mama sa lobi oyoki ndenge alobi bino boza bamama oyo babotaka biso bapesaka biso vie. C'est pour cela ngai mpe na akompagnaki mama mwasi na ngai na action oyo nzambe atutaki motema na ye akutana bino bamama mpona solo na bino tolia elongo na bino epuis oyo nzambe akaniselaki biso yango ayekotikela bino yango nga mpe na akompagne ndenge ezalaka kaka makanisi ya malamu jamais batikaka ngo eleka ndenge wana lokola azwaki likanisi ya malamu yango moni ngai mpe na soutenir ye na makanisi oyo ye azwi yango moni na akompagne ye tomona bino tolia na bino elongo en tout cas nasengi bino nyonso merci. Ndenge kolakisa esengo na biso epai na bino te. D'abord nzambe kaka pambola bino ebele azongisa ebele na makambo bino bosala makambo boza nango ya kosalela biso baposa na bino wana apesa bino lisusu ebele nga nazali mama Marie iska boye kokutana na bandeko nyonso awa donc nazongisi matondo epai na bino merci donc avant to lobaloba mama mbebele nayebi biso toza bato mwindu tobandaka nanu na kolia na mwa komela ya tosisa wana après sikoyo bino ko présenter biso ba cadeau oboye nango pona biso mais na kosenga mama ya biso loko ye aza mpaya na biso ya lelo biso toyambi na papa bango ne ba ko fungola elubu na biso toseli ya lelo. Je pense bien, toi déjà en direct, il y a chaîne motivé officiel, place haute, maman Émile et papa John, ben qu'on visiter, ben des handicapés. Vous avez déjà annoncé ça bien avant déjà que Bakoya à Kinshasa pour rendre visite aux handicapés à Kinshasa et puis il y a différents aspects au bazar awa. Alors, tu vas déjà présenter awa biso et bientôt déjà maman Émile a passé na kokabolama o ya memela qui ba handicapé na signe que on a Canada le 9 mai ils ont fait à maman il y a un papier 9 mai on a fait à Kinshasa ensemble les mamans handicapés.
Abonnez-vous massivement bandeko na ngai la chaîne Kenny Fifi. Oh lo 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 lo. Abonnez-vous massivement bandeko na ngai la chaîne Kenny Fifi. Oh soir d'information. La grâce divine. Oh lo 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 lo. La grâce divine. Aïe. C'est la grâce divine. Maman la miraculée na Danaël. Si ça te va. Isoto yambi o na esengo yambi mama yambi 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 yo eliso na esengo isoto yambi o na esengo yambi 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 yo eliso na esengo bisoto yambi yowe na esengo yambi mama yambi 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 papa yambi 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 yo eliso na esengo bisoto yambi yowe na esengo Madame, bon appétit. Merci. Aïe, allez, sans moi. Le boko ya maman Maria, maman na Yesu Christo. Dango Yesu apona kibaye toni Zamba poni Mama Elile Zamba poni Salela e Nanzo tope na motema na yo modima Zamba poni presque na suka ya rencontre na biso lelo oyo bongo couple papa John et maman Emilia ba ko visiter ko rendre visite ba handicapé ba Kinshasa vraiment tout pesi bongo merci makasi a trouvé le temps de Lubu dans ça Lubu oyo za bongo maman Marie mama sa coach
les couples handicapés, ya maman Marina papa biso baza pe coach. Ndia sali biso elubu ya Musaka a Chebongo Nyamazamba na ngai na Musaka yango to tozoli awa vraiment go oyo eza makasi toma que essentiellement maman biso ya déjà sont aussi servir bazoli pe déjà maman bien ça go hein elubu kitoko hein vraiment to ça m'a mis ninyo ndinga za atoy bise ninyo tosengeleka mapambole ebele nzambe apambole makasi na libota na ye na geste asali en tout cas nzambe apambole mpenza mama proto po binini tomoni présence mama Emilie papa John ba otala bino awa bino ba ondika pe binini tomona biso bandika pe nyo tobwaka ma bato bakipe so bazala te or za na bato pe nzambe atia mitema atia bango na motema ke bakanisaka biso batalaka biso lokola batali ba otala biso ba raisonner biso en tout cas nzambe apambola bango na o nyonso bango baza nango nzambe apambola ba projet na makanisa kitoko baza nango bakoba ekoma ya minene libé na kombo na Yesu vraiment to avancer kotoyo to mo ba mena biso baza awa mama boni hein yo ko le baté hein mama ko le baté ba mama kotoyo Eba mama biso mama aimé ala meso elubu afumbo na makayabu ya mama aimé boni bien papa yo to moni pe awa na rencontre papa John bengi sibino mama Emilia moni ndenge nini sali ndenge nini pe na sepe makasi ba pe singa sem nena moni bango vraiment ba ile sepe bilamba yango vraiment kitoko hein kitoko makasi vraiment mama kuna mama za musika mama kuna musika vraiment tozo baza pe mama Natacha Pazawa maman Natacha Bonio. Bien. Tomoni arto papa John maman Emilie ba poser et sali ndenge nini? Bon, et sali bien makasi, to sepeli makasi, to moni penza ke bandeko na biso ba congolais, o ba kenda, o ba bima, to moni asolo ke ba bosani biso te ba raisonna biso na acte o mama sali ya kopesa biso maputa poto sepela tout cas. Namona ngweza bien makasi. Moi to moni pe na rencontre lelo o bon papa John maman Emilia ba bese ni ba handicapé pona yo esalo ndenge nini roki message wana. En tout cas na yoka kango nazwa kango na sengo nyoso malgré kumbu le beta mais na saki effort na koma. Donc na yepe na moni réalité zakili sapoter na zuli puta aller ensemble na bandeko ba uti poto na moni ba pe ba lié ba sisi pe na blo nyoso na petit na sepeli la considération sur le tout. Ya wana tolobake ya bandeko mususu bakenda kuna basala ka ndenge papa John na mama Emilie basali babosana kabiso te bakanisa kabiso nde mama Emilie na papa John basali en tout cas nzamba apambola bango merci de génération à génération bazwa bénédiction. Papa John yo to moni bino à Kinshasa particulièrement kota bandeko ba handicapé initiative besoin qu'on en wapi ya kota ba handicapé tant qu'il y a trop de personnes baza même ba validi bazali mais besoin initiative kota ba handicapé ensemble na maman. Bon, en fait, je vais répondre à Doria. Ils ont sauté tout ça, les locaux, ils ont mis les lots. Tout ça, plusieurs fois. Maman, ça l'a plusieurs fois. Même en Angola, ça l'a rango. À peine en RDC, tout ça l'a rango. Tout ça, il y a des orphelins. Donc, ils ont sauté. Donc, ils ont les locaux, ils ont Tchakat Nabiso. Nde yango moni toza kosala yango mpona mutu te mpona defi te mpona eloko moko te ezali oyo nzambe atie kati na biso nga na mama nde yango toza kosala yango eza mbala liboso te. Merci beaucoup na kei bomoni o bandikape ba bibino esali ndenge nini? En tout cas esali nga plaisir makasi nasepeli nango nasepeli na présence ya bamama nyonso oyo bazali kati na esika oyo et na mama oyo alambi biloko oyo alambi yango na besengo na motema moko en tout cas c'est un plaisir makasi na ko loba ezamba liboso tende papa ocho loba na sala yango déjà peu importe mboka ndenga nzambe akoguide ndenge tosala awa nzambe atutaki mutema ke no to akosunga pe bandeko na biso bandikape et toye et puis bayambi biso pe bien biloko pe ya bien elubu a bien vraiment na nesengo na pe fier na ona osala na nesengo nango vraiment makasi
Vraiment. La grande dame, tout le monde peut se souhaiter awa, na rencontre ba handicapé ensemble papa John maman Emilia et ça on dernier sur art au poser lelo. En tout cas plaisir à trop quand to lobanza mais fois on ça ebele na bato ba okanisaka ba maman biso ba handicapé quoi parce que biso doza ba maman ou ba handicapé komona ba geste abo en tout cas ça plaisir à trop. En tout cas nzamba papa apambola papa maman Emilia na papa John azong sebele na okanisa na journée spéciale boy donc nzamba zong c'est la minute belante. Bon merci vraiment na obandana merci na maman Emilie na papa na biso na bandeko na biso ba compagnie ki maman Emilie vraiment nzambe apambola bino ebele nzambe azongisa bino apesa o eza posa motema na bino vraiment na sepeli nde boye lelo ezambala suka te ata bandeko na biso pe batikali so ba ko banda ko sepela ata na ba réunion na biso nde to salaka na ke otala ba boso no na ngayo batikala kuna e osala biso bien pona yebi ke maman na biso na papa na biso donc ata baza kuna to zala kaka même moral bango kuna ba rebondela rapona biso pe to rebondela rapona bango donc nzambe apambola bino ebele azongisa bino pe ebele vraiment en tout cas na pesi bino ka merci na ebité bino nde boko juger lubu na biso to sali na ebité se pesi bino esengo ce que ezai malamu ce mwa mungu elekanaki bolobi pona na bongisa mbala stima ezala bien. Merci beaucoup, merci vraiment, merci. Est-ce qu'un handicapé a aussi mon monnaie? Nanta? Yaselo, merci beaucoup. Malgré tout ma colosate, donc Alambaka, Baklet Bazali, Nancy, ma mère Milava Kende, autant à Missa, tout ça, tout ce qui est en Olambate. Tout ce qui est en Olambate, tout ça la sport. Tout ça sportif, tout ça basket, tout ça la athlétisme, mais en tout cas, Missa les ébélés. Je crois bien sûr que nous avons Sungabino, moi, Mke, Babiska, Bamissa, Nabissé, Zali, tu comprenez Bino, Botala, Tala. Action Oyo, Bandekonamino, Bandicapé, Basalaka. Biso apé to bundana kana bolingo to bundana mingi lutte contre la mendicité donc biso nyonso to roza la kate na nzela to senga te donc to zana biso bandicapé mais to litaka contre la mendicité yango omoni ba misu bazana activité kotonga ba misu bazana na sport donc to sala sport neti ngamo pe na sala sport maman na ngape oyo mon a servi bino aza sportif aza basketteuse asala rappel athlétisme. Nzambe merci tokumisi parce que bandaki na biso pe osukisi na biso natiki na moment oyo mutu moko na moko akozonga epa na ye natiki kozonga mutu moko na maboko na yo tambusa bango nzambe bato pe bakozwa ba transport ezanga matoi pe miso nzambe okonduire bango ti ifika na bango po bafanda biso pe oyo tozozonga pe okonduire biso au nom de Sylvia Kaya mamaye Hitler alobinga na yoto betatu na planète Vénus CP Jupiter batata ba mama bandeko bubo sanate to sabo na site na biso sika na koboya Sylvie Mode TV officiel bo s'abonner ebele ponga na koti déjà ngai déjà na koti na Sylvie Mode bo s'abonner ebele na kati ya Sylvie Mode TV bolondanga bien Sylvie Mode TV ba oyo basana bozwi ba oyo basana motema ba oyo balingaka bato
oyo balingi de personnes vivant avec handicap. Mais TV na bango yango yo. TV na bango yango yo chez Sylvie Mode. TV officiel. Merci beaucoup.